Bonjour dans le monde entier. Les Alissou viennent à Bino Dona. Donc, le président Dona Trap. Les lois n'a parce qu'il faut dans l'intervention dans l'affaire et vidéo de Karim Mokonzi. Ngai président Yamond Ndeboyebi. Naza ko sepilate naza kanda pour bambendre oyo ya YouTube ba uti ko bloquer vidéo ya Karim Mokonzi. Oyo asali hommage na Didier Arafat. Donc naza ko sepilate na opesa batu ya YouTube moi avertissement pour petit oyo asali chanson moko en tout cas ekomilingati ngai Mokonzi ya monde na Maison Blanche. Ba jaloux baleki ebele ba faire bloquer vidéo ya Karim Mokonzi la baronne que j'ai sali en passant. Donc Karim Mokonzi aussi mbote na yo à partir ya Maison Blanche. Donc Vie Dona Trap apesi yo mbote. Et puis félicitations na clip na yo où sali plus de 500 000 vues na jour moko. Wana eza devoir ba musicien mingi na mboka na yo RDC bakukarati. Mais la baronne asali yango. Donc ngai Vie Dona Trap Nazaro sepilate ndenge ba bloquer vidéo ya Karim Mokonzi. Bon, so totali na écran. Et là on y a l'équipe. Et l'objet que vidéo est allé bloqué par Universel. Donc Universal, to Universel, et dépend de Nebino va congolais bowling en bengango, et bloqué vidéo ya Karim Mokonzi. Raison ni va bloquer les vidéos à Karim Mokonzi, et ça que ba lobby que achaki contenu moko ou yo bango batu ya Universel bazali na droit d'auteur nango. Donc veut dire Karim Mokonzi ochaki partie ya musique ya DJ Arafat ou yo bango batu ya Universal ba déclara comme ya bango parce que bango ba futa mbongo et pas DJ Arafat et bazwa ba droit d'auteur à la musique wana. Donc ndenge zawa soit vidéo est allée bloquer automatiquement après quelques temps système à YouTube est retrouvé que aux la musique na oyo bango bazana droit d'auteur donc il ba sali ba tia instruction na YouTube ba bloquer vidéo wana na mokili mo mutu mo data lango er mususu pe bazara ba ko tika vidéo mais ba monétiser en haut pour bazwa mbongo mais bango ba préférer ba bloquer vidéo. Donc il faut ça là contacter batu ya Universal na YouTube ou bien Luka contact na bango au comme la bango que batika vidéo parce que vidéo ezali ko rendre hommage so ba monétiser en haut ba monétiser en haut. Donc au solana bango na kati ya YouTube na yo pe kozana option pour na kosala recours ya nani na bango basali. Donc ozana option à recours mais kako komela bango gentiment ko soinisa bango te ko finga bango te komela bango gentiment que ozana besoin vidéo ezonga mais ba condition nini quoi. Donc ko finga te parce que so fingi donc bango ne bazana parole à suka parce que ce qui vidéo na yo ezali na contenu ya musique ya Rafat na kati o bango basana na studio et ko salama ndenge wana. Donc ezali moi conseil nga Vie Dona na zopesa yo. Et puis ba congolais mususu obrolinga bosa ba vidéo surtout ba artiste international boy bango ke bachara musique batuka boyungulu te. Il fallait soit ndenge Karina salaki, il fallait salaka yaye moko musique sans ko bakisa musique bat misusu basi ba beti parce que ceux qui Karina yemba ira yemoko vidéo pelinga itama nango parce que ngam ti na Maison Blanche natali vidéo ya Karim Mokonzi na yebi Karim Mokonzi. Donc confirmé président monde Vie Dona Trump na yebi Karim Mokonzi là-bas. Donc ils ont moins intervention dans la salle pour na vidéo ya Karim Mokonzi na baronne où ils ont bloqué na minute oyo et commis à peu près dans 700 000 vues. Donc bah M ils ont 12 000 mais vidéo commis à peu près dans 700 000 vues. Donc ngai président ya monde na sepeli mingité dans ndenge ba bloquer nous le wana parce que ngana de bina binango fort na bina musique wana fort hommage na Arafat. Donc na okata vidéo awa parce que na ngolo baso mingité bozolo bizara lingala ngala za américain mais na lobi lingala pona kanda legi mangasi. Mais bon bolanda conseil na nga ezalaki vie na bino ya Mokonzi ya monde ou ya contrôle ka monde mobimba les Vie Dona Trap botika la malamu. Bye.